c'est comme ça, la vie, bana Congo. Lelo, solo mawa. Topesa lokumu na musée. Tosa la réconciliation. Bana Congo. Aweli identité. Ya bana Congo. Aweli kotonga ekolo biso banso ai nazali bino ninyo sezona nga Yesu abasusu te o anga mobola alokoti nga na se nga nazala nini atomboli nga likolo ngai oyo nauti bandundu amemi ngai na poto eza ngolu ema munu penda Kinshasa munu bakisa malungwe kanisa mobembo yosali na Yesu kanisa motuya ya makila na Yesu pona nini yo wangani Yesu oyo pona nini yo ndimi kopengwa ya tuzola neso ya Yesolana ndeko yo ndimeli Yesu lelo yo toza na mbangu te toza kokima anini elakisi yo kopengwa te bandeko ya mamuro napesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Kristu naza vraiment malade mais nalobi lelo nakolekisa mokolo ya lelo te mpo tosolola elongo na bino mamuro alinga bino wapi balobi mwasi aswana na kanda mwasi oyo kanda nde ezalaka na ngai azalaka na ye na kanda te mwasi aswana na kanda mamour lompinga mamour love napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu balobi nzambo aza malamu wapi nzambo aza kilo nzambo aza wow ye wana nasalaka biso ngolu na grâce po ete kolala kolamuka eza habitude te yo moninga na internet nga mpe nazwi lisusu ngolu ya komona wana bapele mpe bavideo nde tobenganaka epuis na baopinion oyo topesaka bandeko lelo eza mokolo monene na mboka na biso oyo eza mokolo ya mawa yango bomoni mamour ayebi oui c'est comme ça la vie bana Congo tozalaki na musée wapi tozalaki bana mikie mais tozomona quand même nde tozokola kitoko lelo biso tokomi lelo mpe baresponsable tozokobokola bana na biso te et il était parti notre musée héros national toloba nini mpona musée toloba nini balobi musée Kabila wana ezaka makambo na ngai te tozokundola lisusu 10e année na biso ya notre sœur Marie Misamu oyo atikaki biso na mokolo ya lelo oyo Marie Misamu ayebaki kokota na kunda ezalaki vraiment mokolo na ye lelo ifale bato ebele bazala kuna na nécropole etant que santé eza bien te vi mpe tozalaka mpe na bakarte moyen de transport ezalaka te yango na minute wana ezali kosenga ke moyen nakoma kuna na nécropole ezali te nambala nsima la posa tokokoma obabengai nga deja na bade aliaki jino liaki ya victime ke lelo bato ebele bakozala mamour fale ozala mais ndenge kaka ezalaka nazwi temps te parce que je suis malade mwa nzoto eningani mokie mais nakozanga mpe te kopesa hommage wana na baoyo ya biso musée oyo asali mpe mpo na Congo biso mpe toyaki kokola mwa lipango yaki na mwa se mwa makambo yango ezalaki wana ya Marie Misamu akonsolaki biso aloba nzembo moko etikalanga na motu alobi osalaki erreur yango osalaki erreur obwakanga madese epola o na mabela malamu na boti mbuma oye zwa mayele yo kutu bapekisa yo na banganga komekanga te o naza mwana bilako oyo ke bokobela liboma esi namemanga mbo nabungisa nde mokili oyo nayamba nzambe oyo soki napengwi bazokana ngai yo napengwa mpo nini o nzambe oyo aza kapable akoyebisa bomengo na ngai lokola nzunga veva zareta ekawa papi jaifa opesanga mongongo na travailler yanga moko elobaka o bomelanga moto kotyolanga nanu te mwana bilaka o luka makambo oyo kozwa o ngai oyo natika te la sœur Marie Misamu sero akonsolaki biso na banzembo lokola ba église ponani tovandi mesa moko kasi tozali kosolola na fose te pona nini ozali komelisa ngai mai ya bololo mpona sanza olingi oyeba biloko naliaki
osala nyonso po yeba bulumbu na ngai oyo ezali badefo mpe bolembu na ngai ndeko ntango mosusu ekoyela yo ovanda mesa moko na bayini na yo bolia sani moko bomela mpe kopo moko ntango mosusu mpe ndako moko ntango mosusu mpe mbeto moko keba basala bilanga na mokongo na yo te banzembo lokola baeglise leo tokomomona yango nzembo ya Marie Misambu ya eglise eza nzembo moko ya kosakana nango te eza lokola lisolo lelo mamuka eli yo eza lisolo ya pasteur abebisi vi ya mondimi na ye omoni ndenge nga nakomi ye haye balesika biloko ya mabe o balingi nde nakufa ye bino bomemi nde wapi o wala ya ye tuna ngai na ye tala bilei ezanga mungu eyayoka nzembo eglise alobi tala bilei ezanga mungwa po Moïse alongolaki sapatu bango mpe balongoli basapatu mpo na biso elakisi ezaleli ya mabe tala yo moko mona ngo tala yo moko yoka ngo balobi lelo nayeli bino lisolo ya pasi na mawa oyo eza ya pasteur moko pasteur wana abebisi vi ya mondimi na ye e pasteur wana asali nini bandeko na nga mondimi koko na ye ya mwasi ndenge ezalaka koko aboti bana na ye amoni bana mwa bamobulu mwa baloyenge aye kozwa kaka mwana koko na ye moko ya bebe atie lokola copropriétaire ya lopango ke lelo soki aza te lopango wana ye nde hérité yango po abandaki kozela mona bana nde ntango bakokola évolution ya kochange epuis ntango akochange akoya kochange amoni bana bazokola kaka na baloyenge liwa mpe yaka te ezwi koko deja koko atika héritière koko na ye mosusu nde atikela héritage wana bandeko ya mamour lisolo nazobetela bino eza lisolo ya pasi na mawa e pasteur mondimi nde ezalaka akendaka eglise abeteli mpe pasteur vike bandeko bakomoloba te mama kufi biso bakolo lupangu tozali tia tozongisa mikanda na lopangu na kombo na biso o te koko akelisa pasteur atimbisi abi te yo nde basi batiaki yo copropriétaire ya lopangu wana yo deja mutu batiaki yo copropriétaire héritière ya lopangu wana donc yo ndenge oza na ifo otikala na kati ya lopangu wana eza lopangu na yo yo nde ifo tikala pasteur na se ya kopota na wana pasteur aye kozwa monimi mosusu na kati église aza avocat abeteli ye lisolo nde ezalaka na église pasteur azalaka na baproche na ye abeteli proche nde moko lisolo proche wana mpe azalaki marie ayebisi ye na minute oyo yo ifolata statut ya célibataire yo ifozala célibataire oya kobala mwana mwasi wana pasteur moto asali cope obala mwana mwasi wana babengi mpe mwasi na ye basololi na ye balobi eza na oka juste tosala po tobenda mbongo yo ndenge oza na komema mwana mwasi wana boyebi tititi totekisa ye lopango soki totekisi ye lopango wana etekami ase momala obendani na yo bandeko lisolo nazobetela bino pasteur yango nayebisi bino Marie Misambu ayeba banzembo ebele otalaka Misambu kote nini soki ozoyoka banzembo ya Misambu tu comprendras que Marie Misambu a fait de bonnes choses et puis tobetelaka maboko bravo l'artiste bien sûr bakoloba azalaka sur la base na bible te azalaki likoliko Marie Misambu a chanté de réalité oyo ezolekela biso na se ya moi yango nabendika na titre na ye moko na album ya béatitude nabendika église yango nde kaka nga nabendi parce que eza mokolo toza kotombola ye azongaki na nkembo eba papa na ye so nalobi natambusa micro baladera na bika Marie Misambu ayebani bokoyoka banzembo na ye oyo mutu na mutu asepelaka nango me ngai nabendi nanu kaka église bandeko na kati église pasteur alobi ayebisi mondimi wana badétruire vie ya mondimi wana yebisanga siko love bandeko love lolango bolingo ka ndenge mona baka maman d'amour bolingo siko imagine que mwasi akutana na bolingo love epesa vertiste mwasi abeli atombe amoureux pasteur a présenté frère aza avocat biso mpe lokwa basi toka mwa fragile soki bapike au moins $100
ozwi ka liboma affaire à ba $100 nzamba lola donc papa piqué moi si moi ça moi ça ndinga nyoka mission ya pasteur ba côté lié ser mwana mukie ba juillet ba betier moi ça ba betier moi ba sorti na ville imaginez moi ça va na cité ba juillet ba betier moi ba sorti na ville monseigneur Alino Mokie Miss Wanzambe mon sponsor après Jésus balobi match yango ezo gagner combien ezo pour la fait combien nayebi sûr que pasteur akoti si lolango et lolango ntango ekoti ser akwei babimisi ye baville basalisi ye bamakambo ebele etango azongi akomi kobetela mobali baverité e na baverité azobetela mobali ayebisi ye fo tokende batia bamikanda tosala boye mobali na pasteur basoutenir basali bamikanda famille wana ya original baluki basala boyebi na bango ndeko mwasi aye koteka lopango na bango etango ateki lopango na bango bapapa bakolo lopango banoko na ye babotamaki 6 po yabotamaki na mwana mwasi babotamaki 6 bayebisi ye kabola nsima bumu ya bobo je te salue kabola nsima bumu ye asaliki ye akomi kokabela bato mbongo alobi ke lopango eza nango ya ye koko moto apesaki nga vous avez pas aussi droit mobali po amema likolo aye kopredote mwasi apredote wana ya lopango eza deja ya kotekama apredote mwasi po bamonake azwi mobali ah mon dieu balobi mon code pin naseki Jean-Pierre Lawrence na kati ya Hollande babi code pin ya mamoko ba Hollandais noir nde makambo te ah Guy Wanzambe balobi misapi électrique nga nabengaka yo kaka Guy Wanzambe lokola sapato ya Nzambe basangani bango ebele eske ezokoka bango mais balobi cette fois-ci le Hollande qui gagne quoi les Hollandais noirs bao baopesa elengi bato batambolaka plusieurs pays makambo ekoti kindoki paster alobi yo kabela bango bandeko baorphelin oyo batikalaki bakomi kokabela bango bambongo ya kokabela paster arécupere mbongo ye na mundimi na ye basombi bavoiture batie nini ntango bateki lupangu paster bocomprendre nga na osala émission libanda mwa problème alotiliki lumière mobulu na Congo soki mpe bosungi biso na bisika moko ya propre bobi mamour cette fois-ci kende bisika bokende kosalaka bao mpe bana baflate na bango bawana bana biloko na bango mamour kende osalaka émission kuna esala mpe ka bien esa mpe nzambe eloko te nzambe asepelaka na biloko ya bongo bandeko pasteur ndenge bakende kopredote ser apres ava koteka lopangu bapesi ser makanisi akabola mbongo te Jacques Mabumu te mais apesa nde bato lokola récompense azo récompense bango bakolo mpe bandeko bakolo mpe famille nde mutu asala bango bongo bato mosusu te la grande famille de Mamour je vous dis que mwana mwasi wana asali yango paster ntango ateki lopangu nano avakabola mbongo paster akelalisa ye na libulu ya mangengenge pendant 4 jours sous prétexte que malédiction nyonso oyo bato bakoloba likolo na ye kotikalaka kozwa ye te alalisi ye na kati ya libulu apres akende kopesa bato bambongo bandeko na ngai tala bile ezanga mungwa o misamo ayembaki tala bile ezanga mungwa o Moïse misamo ayembelaki biso alabi mpo Moïse alongolaki sapatu bango mpe balandi balongoli sapatu
Salomon azalaki na basi koto moko bango pe balandi bazi pe basi ebele donc elili ya makambo kosala nini ekoya Paul alobi yango na 1 Corinthiens 11:2 yango na bendi kaka wana na bendi kaka église pasteur alalisi 4 jours sous prétexte que ndenge alalisi 4 jours wana mutu moko te akosala nini akozwaye malédiction kozwaye te bakabola mbongo après 4 jours asali o pasteur apesaki ye bandeko pasteur apesaki bango pasteur bangindi mwana beli folie azalaki mpe na bandeko na ye libumu moko akabeli bandeko na ye ya mbongo ya na ye ya mwasi tema ya na ye aza mwa 5 6 7 nde tolobaka kaka mwa bato baleka mungwa aye kozwa tie ya na ye wana et directement mbongo ya na tosangisa ndaku tosala boye ah mon dieu asangisi ndaku bandeko lisolo ezopesanga pasi eosukisanga motema komona pasteur asala eloko boye pasteur abomisi mondimi na ye lokola biso mpe tokóma kaka bapasteur na biso badadi na biso que le seigneur abénir nga moko parce que nakutana na papa ya malamu lokola le révérend Léonard Lwemba nakutana na bapère ya malamu lokola bapère Eli na kati ya paroisse Emmanuel na Lemba terminus bandeko ya mamour pasteur asali yango basombi biloko basombi mapangu basali makambo nyonso mwasi pe ya frère wana bakomaki bango baye na se ya mwasi na mobali bavandi pena na libala bakomi kovanda na mobali ndaku moko baboti na mwana po aveugle kaka ser babendi mbongo na miniti onga mamour na oloba na bino ser en Christ azolala libanda ser en Christ aza na place ya kolala te na minute onga nazoloba na bino ser en Christ azangi ata place ya kotia mutu esali pasi na mawa esali pasi bandeko na ye oyo aboyelaki bango bambongo oyo apesaki bambongo ezanga ntina eske bakoyamba ye lisusu mbongo nyonso baliaki na paster esili mbongo nyonso baliaki na paster esili bandeko mpe balakelaki bambongo wana mabe bango mpe bazwaki balobi moke moke apesi biso kindeko esuki awa biloko nyonso ndeko asalaki mwana mobali wana benda ye mbongo na suka filme aye koyebisa ye ke oza zoba oza maudite nga na kovana mwasi aza maudite te mission na ngai ezalaki kaka nazwa mbongo ozalaki nango oza mayele te lelo mwana mwasi asimbi mutu akozonga wapi azotelengana ata akei kosala pa produit asenga bandeko ne pardon lopangu wana mpe batekango batongi mama na flat bandeko ntango balekana batala lopangu na biso tolia te tozala lopangu na biso mwana mwasi oyo akozonga wapi mwana mwasi oyo akokende wapi bandeko mwana mwasi atelengani otala mibali na réflexion bakoma koya na cope bandeko na nga ezaka biso na afriki te mibali ya poto nakoya mpe na lisolo na bino mwana mobali na Canada ayokani na mwasi te balinga mwasi na RDC mwasi natongela bango ndaku barécompense $900 la dame azalaki presque à mort pour penser que ndako wana batongaki wana bokofanda bien parce que alobi maloba likolo nango ne blague pas avec les gens ne blague pas avec les gens kosakanaka na sentiment moninga te lelo paster basali ser na buzoba na ye moko esalami bongo paster wana nzambe asala mokili injuste juge akotikela ye longue vie paster wana makambo oyo asali frère wana mpe na mwasi na ye basi ya ndako mpe
ngai mamu to se comploter na mobali na nga po to lukaka to lia mutu mbongo yango naza lisu mutu te to nakomi nyama tokomi na niveau mpona nini ya pasi makasi eza biso basali na nzambe mosali na nzambe nde ya pasi makasi yango wana Charadi homme fort, le banquier solide. Mobala mbinga 1m89. Mobala pembe ya gu. Ngana lobaka na nga basazu ata basali esani. Ya kande yo le number 1. Neka tozalaka na JKM le number 1 de la France et l'océan du Congo. Vous comprenez, le Congo est un mboka basendi air moko. Congo est un mboka basendi. Vous comprenez, le Congo est un mboka basendi. So ba moni mutu avandi libanda ba komo leka, ba komo luka ba yeba, ba komo luka ba sa ba bêtises. Il y a des choses dans montage dans kata, il y a des choses au kata, c'est pas bisaka bino ngo. Mutu ana miso Congo na la miso te. Yango mona kazala ka pangusi mutu ka bwaki, aleki. Anaki aboki so itwa, Congo la za bongo. Non, c'est ça na c'est. Maturité à moins, curiosité à Congolais, mais il y a une poubelle. Pour comprendre que tu es bien. Même si bino, Makamba Mokili, et comme il m'a dit, on a Robanga, et comme il m'a dit, on a Passi. Pasteur, il m'a dit, Mokili, tu es une église. Mais tu es une église, tu es une Mokili, tu es frère Patrice. Tokosuka wapi mwana mère de Brino na kati Autriche. Tokosuka wapi. Yango na obenga ka les banquiers solides Némi. Charadi. Balobi complice les banquiers solides muninga ya Christian Malona. Boye bisala diva malgré insister kana yo ranze ma diva. Boye abenga ngaka diva. Yo ranze mwa diva na binazo yoka. Boye bisa yeke na yoka ide abanze mwa diva pe na yoka yango. Vraiment bande kwa mamu epesi pasi na mawa. Epesi pasi na mawa. Maman Océan du Congo ndeko mwasi aza na balabala. Azo yeba ta sala nini akozongela banani. Mbongo alopango boliaki na pasteur abenga na ye. Akende kokangisa pasteur to akende kosala nini mwana mwasi atelengani vi ya mwana mwasi ebebi Olivier Nomasi le banquier na nzoto bien te na yebi tobengisaka na fete soki na ye te sa mabe te to esalanga na malili yango moi nazongeli bino na Marie Misamo mpona koyebisa bino ke Marie Misamo a beaucoup chanté de réalité ya mokili ayemba baréalité oyo elekaka na mokili ayembi biloko oyo ti alobi mote yo te ya bomoi kufa te tala lipa na mabanga na kati tala poison na meso olesi biso te na molimo malobi elobi Paul nzoto oyo ememaka kufa molimo ememaka bomoi alobi kovanda na Jericho eza malamu kasi balobi bavandi balobi donc nayebisi bino ke Marie Misamo a beaucoup chanté Marie Misamo akomisa biso na baniveau moko oyo kende soki ovandi oyoki banzema Misamo okoli te ase kozaka bebe soki okoli te se kozaka bebe yango lelo mpona kohonore ye na ye na lisolo ya pasteur elle avait totalement raison. Encore une fois, bravo l'artiste. Elle avait totalement raison, Misamo. Misamo a beaucoup chanté. Et puis, il y a mis Banzemo que nous sommes non. Et que ça le bien. Dans le domaine, dans le domaine, il y a voyage. Dans le domaine, il y a mariage. Dans le domaine, il y a surtout, il y a l'élévation. Dans le domaine, elle a tout chanté. Dans le domaine, il y a Banabilaka. On les l'a pour la nini. Yango talaka nga na sonye talanga malamu komona nga na bilemba nzamba lola olingi ya pongola yo miso omona kiboko nzamba mu talanga na miso molimo tala pasi onaza mwana bilako yo
mamulo pingolela kapwa nini koyo komona bilaka ye ata yango eumeli o ikapiko kozwa o yo kutu prêtre na yo akosaka te o ye mwana bilaka o bana bilaka ngo Marie Misamo a beaucoup chanté. Aujourd'hui, ton matakaye kaka 10e année na ye, ton matakaye kaka yango na lobi cette église. Gouvernement asunga biso. Asunga biso. Asunga biso, a continuer ko sunga biso. Ba église a mabe na RDC fait kangama. Ba église a mabe il faut kangama. Ce genre de pasteur, ça pasteur au kangisa ye. Ba ndeko bo sunga. Ndeko mo sa zola na balabala. Alie mbongo nyonso lopangu bandeko mapangu mpe apa apamba te lopangu eza na makada mokoti okomi oteki lopangu boye pasteur akotisi yo baide tala lelo vi ya motu place esali nini esuki bandeko ya mamuro bana tosolango na mamuro bao nyonso tu bolingaka mamuro ya lelo mamuro na bino ayelaki bino yango wana papa kilame en plus nabengaka ba en plus nyonso mibala nguya bato nyonso tu basalaka makambo malamu emonanaka tobenga bango ba en plus pona nini biloko aboye pona nini biloko aboye bandeko na ngai biso pe bana basi tokomisa ba pasteur na biso banani makambo nyonso tu ya liboto nokoma ko beteli pasteur pasteur ata mutu pasteur bite ate na cher pasteur alingi koyoka eloko mutu te moi likamke pasteur atei na cher arrêtons avec tout ça toke na église tozokola na makanisi nzambe aza ya yo aza ya biso nyonso touti kozala na covid-19 awa tokotali na baconfinement tosambelaki na bandako tomonai bapasteur totoki bofran te badimi te bao bakufa bakenda biso kotikala parce que nous avons un dieu nzambe aza kati ya motema tala eloko pasteur asali ser oyo bandeko ya mamour vraiment yango wana napesi bino nyonso sumbo te mpe nasengi bino tosungana ndeko ovandi na ndeko mwasi aza sentimentaliste oyo akotaka na vie ya pasteur ndeti na filme ndeko bosunga bango boloba pasteur aza kaka motu lokola biso so okutani na pasteur aza bilobela okutani na pasteur tala pasteur ndenge ase comploter contre la sœur le Karmalov le roi des rapportages de la rumba congolaise papa Félix Wazeko Sali homme sage de la RDC beaucoup à Bongo Fali Poupa El Malabioche Ege nyonso ekeka malamu balobi 2 stade de martyr stade de martyr stade de France stade de France stade de France Aigle Oromata tia tout ton soutien tokosambela tokokende nango nayebi te kokoma na succès ezaka problème biso mpe tokoya malembe lobi tokomi na succès bokomoluka mpe boyeba basimitiere bakunda batata na biso chance tata na biso bakunda ye na Gombe po bokoluka boyeba tata na ye nani mama na ye nani tokomati ekomi ta ya Aigle topesa ye maboko botika Aigle akende apumbwe na ye atombola drapeau ya RDC tozozela deja 2026 yango yango oyo towana nteke monene oyo eza kala mingi te totikali kaka na 2 mois mama na nteke oyo ifo efete towana 2 jours ya kolala libanda 2 jours ya kolia te 2 jours ya adoration 2 jours ya louange 2 jours ya masanzoli 2 jours ya kotombola drapeau ya RDC vraiment lelo nasepelaki mingi ya kopartage na bino mwana mwasi oyo asalaki mosala monene na kati ya Congo oyo abengamaki na kombo ya Miss Maria Ngolo ekutanaki mpe na ndeko na nga apesaki nga sujet na ye azotelenga naza libanda oyo lelo bandeko mpe bakopesa ye loboko te yango nazwaki kaka nzembo wana ya Marie Misamu église eza nzembo monene soki oza na paster ya bilobaloba tiela ye église bafrère cette fois-ci na kati ya baéglise boyoka nzembo ya Marie Misamu église bokoma kotiango na bachere boyembaka bapaster bakozonga parce que aloba nyonso na kati église paster atelenganisi mondimi abomi mondimi na ye pourquoi pas papa oyo asepelisaki biso fufu ezalaki na 25 francs papa oyo asalaki mpo Congo ezala mpe Congo na ndenge na ye kaka ye moko mpe lisusu ekei musée tozotombola musée ingeta eloba mama océan toza kaka wana mpona océan du Congo bosabone massivement bandeko mpe bozosepela
toza wana kaka ba héros national na biso Lumumba eza lobi le 17 lelo toza na musée topesa lokumu na musée tosala mosala na Congo ndenge elobungu bani tosepela na Congo tosepelisa bakongole ndenge musée ayaki kosepelisa biso bana na biso mpe bazwa esengo vraiment napesi bino nyonso mbote bape na bachinois na biso bazwa asiste biso bahihiya topesi bino mbote na kombo na Yesu Nzambe alola apambola bino toza ensemble il y a pas de souci beau comprendre quand nous sommes en Congo et j'ai la ranongo bongo curiosité dessus je vous aime beaucoup maman na Florence ya Yaya na Pape J apesi bino ba motele ki na leje songolo pinga